Verkis faut ça là un monument. Verkis a bongi si ma famille ba musicien belé. Ba tout le monde ba papa Wemba. Ba tout le monde ba Kester. Pepe Kalo yebi kazo yemba na nini na studio ya Verkis. Mutaye manze mwana na komi tuna kawana. Eza Pepe Kale. Oyebi ke Luambo Verkis appelle ça instrument. Rochero Verkis appelle ça instrument. Donc musicien mon taro bibabo lo baké. Non, Verkis c'est mon Congo. Les Congo n'ont pas la culture de crier sous le toit. Ouais. Mais bateau il y a edaki ba matali kolo ko mleka kuti ye ko ganga ko lekaye. Verkis a contribué dans ces pays. Donc si on ne rentre pas dans la pensée de Verkis, le Congo ne va pas se développer. Il faut prendre cette chanson là, écrire la chanson, enseigner cette chanson là à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université. Dans le Congo, pesaka ba valeur na bato vieux yo lombanga yo salanga boyo za danser mais ça les logoté mais Verkis a ça là. Verkis n'a pas demandé, il est mort avec une dignité. Okay. C'est parmi les rares musiciens qui a dignité. Et je vois à Fongli Kofrene à Bimisi a joué $1000 à payer Moutouboy, a joué à payer $500. Abi Ngaï, je ne mourrai jamais pauvre. Et il n'est pas mort pauvre. Et regarde un peu les autres musiciens là. Quand ils sont malades, c'est le gouvernement qui intervient. Mais je dis bravo aux enfants de Kiamwangana. C'est une bonne philosophie. Il faut aimer l'argent. Il faut aimer l'argent. Donc, culture, il y a Olingambongo et même le développement. Parce que ça, penseur, le rôle, philosophe, le rôle, Socrate, le rôle, oui, comme Confucius. Tant que je suis monaye, na komitunaka, les loyaux Afrique ont changé. Et vous changez par la chanson là na komitunaka. Mama, if love is crazy, love is funny. Ozana, mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosalakala. Yango ngai pe nayebisaki ba oyo batambola partout, baluka ba délivrance, ba matana ba avion bakenda partout, ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika. Bato wana pe bayaki pe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage, ba porte tout ezaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotana ozana pasteur Moïse abonde pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba ozana na wasai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc va déclarer que moi comme handicapé à olobate na étant na ko l'exemple papa Moïse alekisi moi la délivrance de l'homme na komi loba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo asali na bomo nangai nazali na problème mukanda toi réponse na zaka ba régie na raison que ça na sens te na ko moi c'est sengo na mukanda na zuke musala donc on a témoigné moni na nzamba ozana wasai na bomo nanga tokama nzambo na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazo fela bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ande bisika na séchaka ba plante
banzete makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce. Mbote bandeko nyonso bozali kolanda biso de partout dans le monde. Tozali bongo na chaîne Super Promo en mode day. Tozali bongo awa na résidence ya fait Verkis Kiamwangana oyo ezali juste na Kasavubu, immeuble oyo, immeuble historique ya Congo. Immeuble ba misenyo so ba leka awa na kati ya immeuble oyo. Je pense que bozomona na droite na ngai na zali bongo na mutu oyo surtout azala na ensemble afanda na alliance ensemble bana moment nyonso événement fâché il est toujours il était là même le dernier moment azala kinaye. Voilà pourquoi tout solo na ye et to ye ba peut-être ye mobimba na ye mona d'abord et après to kota na kati ya vif maso na biso apa mbote monsieur le journaliste vraiment ebele ba toza ko na biso to lingi to ye ba ozali musicien pour ça na ki pembeni ya Verkis ndenge nini et surtout comme on complet pour ba to ba yebelio surtout na kombo na ngeza Gustave Ntiala Ziminderi. Je suis de la province du Congo central. Okay. Donc, kombo nangai o stengi na pesio yango wana. OK. À part Augustin Toyeba, est-ce que beaucoup de gens papa Verkis ndengeni? Papa Verkis tokutana kina de manière accidentelle. Comment? Ngai nazali acteur politique. Nali pe na monde culturel. Nakutanaki na ye na ministère ya culture. Tant tukutani ne na EBCA doyen Verkis na âge oyo zanango wana okoki ko sala susu ba activité ote yo o contribuer belé na mboka. OK. Oko sala susu boete. Il faut vendre pembeni. Na pesa ki conseil alobi na ngai tokutana na VV5 na VV Center. Yango on a place de tokutana na ye. OK. C'était dans quelle année? C'était à l'époque il y a Bruno Chibala. Bruno Chibala. Vers les années ministre de la culture quoi. Verkis en tant que musicien. Okay. Mais proche moi boy. Tant que ministre de la culture, oya moi si azalaki collègue na biso donc ne kuna to kutani na Verkis kuna. OK. Kalobi na ye banda lelo zonga sima biso to kobunda pona yo yango esalaki ke akoma responsable numéro 1 ya Sokoda. Ah, OK. Tout fana na place wana. Tant que beaucoup tene directement à comme responsable ya Sokoda. Beti absolu solo. Toka ki ba nungu makasi par rapport ya papa Verkis na Sokoda na surtout ministère Nyoka Longo. Ezalaki nini? Esalamaki ndenge nini? Pe komaki ndenge nini? Pour la discussion est comment? En réalité, discussion ezalaki te. Ouais. O nazoloba, o ngana moni na matoi na moni na misu na ngai. Ouais. Pe na yoki na matoi na ngai. Pe na landi ministère. Directeur de cabinet azalaki kuna azalaki Aminanga. Kombo na ye Alain Mawanda. Tango ministère de la culture bache ministre ya mwasi ya culture Sokoda azalaki na ba problème il fallait bacha moto ya sika mais tango ministère de la culture a siégé ateli na ba compétence ba to gérer Sokoda oui ba diplôme ya ba musicien balaki na ba qualité pour na gérer ba zalaki te mais bato ba gina ba compétence énorme apport d'abord culturel pour nous gérer mon azalaki te parce que Verkis azalaki na licence te ne bango baolinga bato ya ministère ayi na licence te mais azalaki ne ba compétence alaki PDG ya ba entreprise ebele alaki PDG ya édition VV azalaki mécène azalaki makambo ebele donc mosala na ye maîtrise na ye ya vie culturelle elekaki licence. C'est ce qui a fait que le ministre a jugé bon mettre un homme mature, qui avait de l'expérience, qui avait des moyens,
qui ne pouvait pas déranger. Sage. Donc un sage. Oui. C'est la raison pour laquelle le ministère a proposé Bachaye la place soir. La place ya Sokoda. Et Bakeneki na ndenge na bango kuna entre bango na bango pesa qui est de manière électorale. OK. Poste wana ya responsabilité. Donc mutabetela le solo mais j'ai vécu cela. OK. Et les gars qui n'ont malamu et banditi ba travailler mais dans un moment tout le monde a une image, tout le monde qui est comme un kanga et papa Verkis, tout le soldat, tout le monde mukolango yobi ozaka présent, mais chaque fois na papa Verkis qui mangana. Tout le monde yo posala ki wana mukolango. Mais na lobino mukolango to longwa na ndako na 5h du matin. To kei kuna wapi na Sokoda. Ouais. Na côté babenga la place des évolués. Ah, OK. Pardon, on a côté la cratère. So là la place des évolués. Na place des évolués tant to komi wana bato balaki ba avocat o ba ki chargé na dossier wana. Ba kendaki ba sala ki réquisition. Et pas il y a o balobaka huissier de justice. Décision bimi na parquet, ba pesier responsabilité, ba soirier. Parce que il y a quoi ko kota les sources na résidence ya Sokoda. Oui. Ba policier wana ba kena auditorat militaire. Ba ke joua ba ke ko faire signer ordre de mission na ba auditorat militaire. Ke ba ko exécuter musalo ba tindaki bango. OK. Ba policier na ba yena ba jeune ba laki wana ba lobi ba fongola porte. Mais société où ils allaient connaître gardiennage et linga quitté. OK. Ba policier ba ju ordre. Ba lobi na ba toba fongola ba lingo fongola te ba policier ba ordonner ba mati parce qu'à la demi oui. Ba mati ba fongola porte. Huissier de justice na ba policier ba yé ba sali rapport. Tant ba sali rapport ba yebisi Verkis bo fongola sko porte ya munene wana en kotana ba fongola porte ba bureau ya koti avandi basali makamunyosto et silaki dans mon gawana. Mais curieusement on n'a pas compris parquet atini batu bato ba 2 mètres le même jour bato à 2 mètres quelle heure bah vers 12h. OK. Biso to comme on a 5h du matin to continent baby que le pena donc tout fan tout bokonzi voilà. Rien c'est pas vendre na kiti presse payer juba image. Tout le monde a bato ba 2 mètres ba ya vraiment ba kota. Ngala bana na kota porte na vandi na ngabo. Na mona ba toile ba komi na porte wana de mutawo bi mal so wate. Yo ce qu'on fait na porte tu permet na porte tout na libanda. Na libanda. Benda. Yo fani na kati na libanda na revolver et bimite. Moi ne bimi ba kraka bimi. Ba tutu ba gina kati ko ba cheba ba kraka. Babimi na bamba kanga so 5 personnes. Yo ce qu'on fait no ranengo on est simple c'est comme si tout le monde est yo kenge la porte te na vandi kanga na ba garde wana banini tout on oki kwa kuna babidi mutako bi mal sozate na tala boba o yana batu ngana zelaki te 100 mètres 100 mètres au moins côté primature côté ba fleur wana côté fleur wana 100 mètres mbango ko saka na te na bima ba na zwa car na ISP Gombe tina hina pala na ebisi madame ke. Mais ce qu'on est nous mourons ensemble, nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Mais yo pena pire vient à yo Verkis qui a mon. Oh. Mais yo pena nous kamata au kimi muninga atanga passe bakangi au kimi. Mais bakangi nengeni l'état PC kaka l'état mtalobi na yeke yo mutozali na raison. Ba PC mikanda nyo tout na ministère ya na raison c'est lui le président ya Sokoda. Ministère de la justice comme te PC mikanda et tini zo batu bakangai. Bien, ma ça soit niveau là, prise à Soukagaga 100 mètres au Saranate. Oh là 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 là. Oh, ça va histoire. Mais vous voyez, ça qui est un bino et une madame Naïke, type Naokuna, Batombolier. Ok. Bakanga Batutu, Batutu, Balaki, Bakanga Bango, Bakanga Socrate, Bakanga Ba. Oh. Mais, on n'a pas pourquoi moi, tout le monde a garaboué, à communer libre. Je suis content comme libre. Est-ce que je suis mais oh,
po ya benga nga cordon ya za membre ya association nga abi cordon yo kende indene abi mais tango yindi wana le taga ka yimo obina na zana shoti bien pale na kimaraka ngana yena pesi message so bakangi mwana mai osala nini faut que yo yebisa na parler na parler pe basali muso to tant to yena parler to yebisi presse to tini na internet to tini télévision radio bani to RTL panzani partout donc chona la kini biso bodai bien na ba chaka kongo to banani chaka kongo makamwana zala gite ouais d'ailleurs niveau na été chaka kongo azala gine hier makamwana ya zala gite ya zala gite ya tala chaka kongo tiga wana za distraction OK merci parce que mais distraction te metebi ki pas travailler ça la peu musala mingi ya sala kina na nini kuna mais yesko mukolo deuxième jour vers qui ça kene pour libérer batu ya ke kuna bato na batel na liste abi bino zanga na liste mo bato ba yokanga yepe bakangi ba chena kasho. Oh là là, je vois. Après, na makambo ngo, Veris azonga y parler, aya Zular, ayo libérer bato anu so bakangaki. OK. Voilà, en tout cas toujours continue toujours dans l'émission toujours lingato iba qui était notre papa Verkis. OK. Yebisa biso un peu. Verkis aza nationalité congolais. Aza mutu ya ethnique ni. Bon. Verkis aza congolais, a des nationalités congolaises. Mais aza Congo. Ouais. Aza Congo. Pas na biso kuna tiba nini tu. Oh mundi bute nini te mundo musingo mete. Mais aza Congo. C'est un peuple. Congo. C'est un grand dignitaire Congo. OK. Versus le quoi qui nationalité congolaise, tout nous doit vraiment un peu la précision. Il est Congo. Il est Congo. OK. Je pense que Verkis a une balle à combien? Bon, Verkis était père de famille, c'est un Africain, il avait plusieurs enfants. OK. Donc si je peux me permettre, je ne sais pas préciser, je ne connais pas sa vie dans la profondeur là, du côté... Mais, autant d'enfants. Mais il en avait, mais c'est un artiste. Ouais. Il était beau. Il était beau aussi, vous comprenez comme il était beau. Mais Verkis, ce n'est pas n'importe qui, il était beau, il avait l'argent. Donc vous devez attendre, Il avait aussi la parole dans sa bouche. Comment? Oh. Mais lui, c'est un grand. Okay. Il en avait, j'ai dit seulement plusieurs enfants. Verkis, il avait combien de femmes connues, qui est reconnu plutôt? Bon, comme j'ai dit, Verkis, c'est un homme responsable. Il a eu mené sa vie à sa manière. Il avait plusieurs femmes. Mais je ne peux pas dire il en avait combien. Je ne sais pas. Il en avait plusieurs. Avant de foler tous les réseaux sociaux, par rapport aux alliés, surtout aux alakinaye, les cam oya moi sinaye oyo azubilo ko mususu ba compte kangi mbongo kimi azomona te na matanga pas tout monete. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez un peu même en une minute. Oui. Tout à moins éclaircissement. Personnellement, cette information que tu me donnes là, je ne connais pas, mais cette femme je la connais très bien parce que nous avons fréquenté. Au balo kangi ba compte, moi je suis pas un banquier pour te donner que a kangi ba compte. Ça c'est la justice. Tu peux parler de ce genre de choses là. Donc si mixer dans le problème de la gestion là, on a yebi que au Verkis ça on le bakeye sur ça te moi nanaye à gérer ba ni tu les VV. VV oui. Donc moi c'est Verkis là qui est na immeuble là na mona qui est mais dire que kangi ba compte ba ni tout. Mais na matanga na yebiye mais na matanga na zo mona été. Oui, mais c'est un deuil d'un Africain. C'est un Africain. Ce sont des Africains. En Afrique, quand quelqu'un meurt, il y a toujours de petits problèmes et qui finit par être arrangé. Parce que je vois la première dame, maman, elle est là. La maman de VV, elle est là. Oui, mais elle est là, mais je crois que l'autre, le Verkis a eu des enfants avec beaucoup de femmes, mais je ne sais pas. Par raison d'une saleté pour Bangba Zala, on a évité. Ok, merci. Nous sommes en Afrique, quoi. Merci. Fondation Tabita Dorcas.
Maman Mireille Maïngi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir de kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille, moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout, kaka sana ku soutenir bossa makambu nyonso, yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso rambino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopese leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas Ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae Ya Jomas Masamba Merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté à fouté là-bas na Minerval pour to suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Je pense que tout à l'heure, tu l'as dit, Verkis a une association. Quelle association? Son nom? Les noms plutôt? Congo Power. Tu as une association, association des leaders politiques Congo et de la société civile. Donc, dans cette association, Verkis a une carte. Moi, dans cette carte. Nous avons une carte. Congo, docteur Matoussi a une carte. Roger Singh a une carte. Clément Bafi a une carte. Laurent Batoumon a une carte. Zolan. Donc, côté de la société civile, moi, je suis en carte. Laurent Batoumon a une carte. Azamu Yakata. Azamu Yakata, Azamu Soukou. Oui, Moussoukou, pas mal. Moussoukou, Azamu Congo, oui. Moussoukou, Azamu Congo. Frontière, Bakangana, oui, Azamu Congo. Je sais. Les Yaka, les Soukou, tout. Voilà. Oui. On peut faire l'exemple. Tokenaga, na centre d'accueil, na Bakimbangiste. Tovandi Boye, le grand chef de l'église Kimbangiste, Simon Kiangani. Amoni Verkis Batelemi. Agangi. Moto Moyindo.
Oh là là. Alors, moto moyimbi. Oh, moto monene. Tala grandeur ya moto wana. On reconnaître ma valeur ya vertis qui mongana. Abi ah na ebio. Tokei pa ya mwana nsemi. Mwana nsemi amoni vertis qui mongana balobi ah mwana classe na biso. Batangana ni mwana nsemi. Batangana mwana nsemi na ngiringi. Na tene de ngiringi. De ngiringi. Abi wana ngana uti. Batangana de ngiringi. Oh la 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 la. Vraiment. Nsemi balobi oh mwana chiki na biso totangana na wana ngana uti mboka na yaki uta mboka na na 12 ans. Totangana. Oh là là. On comprend. Mais Verkis, c'est un grand homme d'affaires. Batebele bazoyi bapenda mutu ango tisi azalaki nani. Pesa biso ba qualité ya Verkis azalaka nani na kata Congo. Verkis c'est un grand manager. En premier. C'est un grand manager. Donc parmi les rares managers de ce pays, Verkis est là. OK. C'est un grand homme d'affaires. Verkis a contribué beaucoup dans la vie de ce pays. Verkis azalaka pe na journal na ye azalaka éditeur. Azalaki na journal na ye, azalaki na imprimerie na ye, azalaki na maison de disques na ye. Tout la maison de disques maison VV Santé azalaki awa. Azalaki na studio na ye. Azalaki na studio na ye ça likolo awa. Et puis awa si j'ai une bonne mémoire nataka koyeba répétition ya Viva la musique awa ya Zaiko et ya Langa Stars ya King Kester Meneya ne bakabwana kana papa emba wala. OK musika Verkis faut pas ça là un monument. Parce que ça penseur le la philosophe le la Socrate le la oui comme Confucius tant azoyemba nzembo na ye aye na komitunaka nzembo na ngala ki bwana muke lelo yo Afrique yo changé et ko changer ndenge nini par la chanson là na komitunaka donc la remise en question de l'homme noir. Comment l'homme noir ne peut pas comprendre que le développement vient de la pensée. Alors lui il était d'abord parmi les rares Congolais de l'époque qui a chanté pour permettre donc Verkis a transformé l'église catholique. Parce que avant à Yembi, après l'église catholique est sali Rite Zaïrois. Rite Zaïrois, voilà. Holland. A sali Rite Zaïrois. Donc, Mobutu après Mobutu, ayo sa nini? Ayo sa nini? Kobenga la nini? O babenga changement ya bakombo. Sous impulsion, il y a Cardinal Malala. Donc, il y a Verkis. Ouais. Donc, Verkis, a bongi si ma famille a musicien belé. Tout le monde a papa Wemba. Tout le monde a Kester. Pepe Kale, il y a un studio, il y a Verkis. Moutaye Manse, moi, on a commis tout na Kawana. Et ça, Pepe Kale. Oh. Pepe Kale Manse, moi. Pepe Kale Manse, moi. Oh. Oyebi que Luambo Verkis appelle ça instrument. Rochero Verkis appelle ça instrument. Donc Verkis appelle ça émission Nyon soit Congo instrument. Presque tout appelle avoir instrument. OK. Donc musicien mon taro bibabwa lobake non. Verkis c'est au Congo. Les Bakongos n'ont pas la culture de crier sous le toit. Ouais. Mais bateau il y a edaki donc Verkis a contribué dans ces pays. Donc si on ne rentre pas dans la pensée de Verkis, le Congo ne va pas se développer. Il faut prendre cette chanson-là, écrire la chanson, enseigner cette chanson-là à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université. Okay. Lui, il a écrit, il a pensé, il a rêvé. Mais les Congolais n'aiment pas faire les exercices de la pensée, de la réflexion philosophique. Tu comprends? Alors, dans le Congo, pesaka ba valeur na bato vieux yo lombanga yo salanga boyo za danser. Mais ça les logoté. Mais Verkis a ça là. Moi j'ai vu parmi les dernières personnes qui ont vu avant que le président Verkis a tombé malade. J'étais là. Tant bakangé na parquet. Alors lui dit moi je ne peux pas
faire la manche, demander au Bossali Sanga Bossala. Verkis n'a pas demandé. Il est mort avec une dignité. Okay. C'est parmi les rares musiciens qui ont la dignité. Et je vois à Fongli Kofrene à Bimisi a joué $1000 à payer Moutouboé, a joué à payer $500. Abi Ngaï, je ne mourrai jamais pauvre. Et il n'est pas mort pauvre. Mais cause a dit jamais au cause à pauvre. Mais déjà, et puis dans ce mais moi non Congo a fait là intelligent. C'est ça l'intelligence Congo. Et regarde un peu les autres musiciens là. Quand ils sont malades, c'est le gouvernement qui intervient. Mais je dis bravo aux enfants de Kiamwangana. Kiamwangana lui-même de sa vie, son père n'était pas pauvre. Son père était un grand commerçant. Il allait vendre même les marchandises à Guémena. Donc un homme d'affaires. Dans le papa de Verkis. Ok, il a été commerçant. Commerçant. Ok. Et tu sais, Verkis a commencé la musique comme étant un jazz. Il a casé à 16 ans. Il a saxo à 16 ans. Ah. Il était de l'église de Kimbangiste ou Armée Sali. Oh. Mais il était d'abord étudiant dans le Banayo, la tenue de Ngiringiri. Puis il a clarinette, après il a saxo. C'est ça ma question. C'est quoi le Moutazwa qui est. Il n'y a pas de Kimbangiste. Moutazwa qui est aïe naïe. Donc c'est le musicien le plus aimé, il y a Luambo. Obi mukolo lomba ngena ozwa car kuna po azwa nini to habit Verkis ya na pale nanga Verkis akina limeta jouer amemieti na Shaniki Luambo akiti akomi kuna kyo mona Mobutu atini Mobutu oni nazo na saxo oyo boye saxo na moni saxo vraiment saxo ça saxo ya ye oya banda na ngo musique to saxo oyo peut-être ya qui après saxo oyo eza saxo ebetaki nzembo ya na komi tudaka. Ok. Si vous saxo oyo nde ozomona boye eza saxo historique. Donc bakoyi ko sukula ngote bako pangusa ngo pété. Oh. Pour ne za wana eza déjà œuvre d'art. OK. Hier alobaki na ngai boye. To discuter na ya bino faut pas soit na présidence soit tebani. Tiso to lobino yemo lobino il faut que nena pas bakimbangiste soit que pas bakimbangiste et va éternellement na misé na bango. Non. Quelle révélation alors? Donc, saxo oyo, place nango ezali na misère ba kimbangiste. Po yazali mwana kimbangiste. Yazalaki kimbangiste ayokolaki musique na yekuna. Donc lokola œuvre na ye. Son œuvre doit être gardée par la pérennité dans le musée kimbangiste. OK. Continue. On a mutazo loba témoin vivant oya moni na yoki ye to sololi na ye. Est-ce que vous avez moko? Pour y avoir qui grand, abeta na ba grand, obike abeta même na James Brown. Oh James Brown ta yakawa. Ya yeba na ye, abeta na yeba nintu. OK, en tout cas information vraiment merci pour l'information. Mais là moko lobi na zulanda ba na ba image ndape na zalaki, mu kolto préparer anniversaire na ye, to ba chaque Congo. Mais il disait azana pour ça que saxo na yebati ko na présidence ba président de la République enfin que na musée national pour na azali patrimoine ya mboka mais comment yo lobi suke alobaki ke fumi et que na pas ba kimbangiste parce que pas ya DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? D'abord nous. Naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez retour oui okende maison oui tika sokoza na Sainte-Thérèse les seuls et l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, Exactement.
Mais ça ici, il y a Kubungate. Service, ponctualité, respect. Et puis bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis quand il était mbaramoko pas bien n'ingai. Azam ndeni? Non. Yes, j'y vais service. Pour ce moment. Mais ma canicine, bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate, on se trouve dans mon big. Yango jibe service et ça kaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo et ça qui 40 jours mais au moins la contenir et ça dit 6 mois. Papa Sidi, yebisa na voici. Oh ba ça ba ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kocha bilo. Et ça pas ya José Baïla. Jibe service. Et ça kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah oui, mais lui, le Congo, il a fait la musique. Il a mis en valeur ce qu'on appelle la culture Congo. Et son œuvre, son outil de travail, comme il était kimbangiste, doit être sa place dans les musées des kimbangistes. C'est un endroit le mieux protégé. Ok. Le musée national, il y a Et comment bien? La musée nationale pour la sécurité zali. Sécurité dans ma casse. Musée national. Origine dans identité. S'il vous plaît, et monsieur Zona partout dans le monde, musée national au Basali, ils ont sécurisé. Ils ont malam. Ils ont preuve. Ils ont mieux et que dans musée national. Mais ils ont mieux et que dans musée avec Kimbangiste. Wow, le col a Yazali et puis attaqué décoré, le gouvernement monte à cause de la décision par rapport à ce qu'il y a Janine. Il y a un privé, le gouvernement qui a la décision privée. Mais non, s'il vous plaît. Œuvre d'art naïe. S'il vous plaît. C'est la famille qui va décider. Attaqué décoré tant qu'héros. Oui. Héros. Par ses œuvres, il a été décoré. Mais oui, par ses œuvres. Mais ses œuvres ne sont pas les biens du gouvernement. C'est son œuvre. Donc tu diras aussi la maison ici, c'est pour le gouvernement. Non, s'il vous plaît, c'est son œuvre. C'est son œuvre. Non. Ce sont ses biens. C'est bien et c'est bien. C'est son œuvre. Donc, ils ont bien. Oui. Donc, non, s'il vous plaît. Il faut tout ça la confusion. Tout ça la confusion, s'il vous plaît. La famille va décider. La famille va décider. La famille va décider. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, comme la sous-émission, tu vas retenir Nini pour la... Tu vas retenir que... Pour la VV Kiamwangana. Kiamwangana, c'est un père de famille. C'est une bonne philosophie. Il faut aimer l'argent. Il faut aimer l'argent. Donc, culture ya olinga mbongo et même le développement. Culture ya mbongo et même la pauvreté. Donc, c'est idiotie. Ça, j'ai aimé. Mais j'ai aimé pour lui. Il a relevé la culture Congo. Il a relevé la culture congolaise. Il a encadré beaucoup de familles. C'est grâce à lui. Quel était son défaut? Ah, son défaut? Oui. Ah. Au moment où il a comme un propre. Mais, là, j'ai compris que c'est la culture des musiciens. Tu as vraiment tout les choses vidéo, tu as les retard. Tu dis, bino volia biloko ngana za tendenge nini. Ngana bino yem talobaki tolia. Le président ya bela. Abi yo zolo neona. Di oza fo na obenga na. Après ba lobini ni kwa ngezate. Abi yo zwa mbongo président bela pesa mbongo. Bima ke somba kwa.
Donc, tu as fait ça qu'elle soit. Donc, place on a apprécié. Merci. En tout cas, si tu vas contacter parce que vous avez une histoire à VV, est-ce que vous contactez le numéro? Le numéro est 0900 48 95 13. Donc, nous avons leader de la communauté Congo et de la politique et de la société civile. Donc, les membres de la société civile font les livres de condoléances pour signer à Awa. Donc, photo les cacao, musique n'a pas Congo et bêta. Donc, nous disons héros national. Il y a un héros national. Il a droit à un monument. Monument. Mais hier, il a droit à un monument. Donc, il a un monument à Kisasa, il appelle un monument à Congo central. Donc, on est allé droit. Ministère de la Culture, vous devez faire votre travail. Tous les œuvres de Verkis où il a chanté, vous devez écrire. Donc, école des arts, vos arts censés, il y a Kosala, Moussala, il y a enseigner œuvre, il y a Verkis. Département de philosophie. Bonjour, nous avons Verkis, nous avons Tunaka. Bonsoir, nous avons un forum, un débat pour le bien de la nation et de la jeunesse congolaise. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Bolanda Kibiso, tu comme une émission Nabiso. En résidence, il y a Verkis qui a Mangana. Je pense que Boït comme Saxon Aye ou Mandela Kimusala, Boït la révélation belée par rapport, surtout on a découvert que à 8 ans Kimbangi, c'est à Zaïbi Mona, tu vas classe Moko na Nemonanse, mi battant classe Moko na batwa Kalao to Yebi. En tout cas, vraiment, toujours découvrir. Artiste en tout cas, nous allons toujours dans la super promo. Mais petit confiance à Luambo. Petit confiance à Luambo. Petit confiance à Luambo, merci pour la précision encore. En tout cas, nous avons une prise de visa qui bongo, na lobango bien, na précisaka. Mutabandundu, yambinga, lokola Pierrot azalakate. Merci beaucoup. Tokutani mbalasima. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azala pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na mingi na tatona Yesu. Papa na mingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tatona bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu.
bondelanga yo longisanga yesu longisanga yesu longisanga yo merci Jésus nalebi bia bisenga senga nsanga londe nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bia bisenga senga nsanga londe ye lokotanga yesu yesu lokotanga yesu yesu lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yesu tombolanga yesu yesu tombolanga yoyo Laisse-moi fako laisse-moi fako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa alléluia chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga chilobo Yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo